À l'écart dans quartier latin et créer débat. Créer un débat et on a une interprétation maloba. À l'écart dans quartier latin. Parce que c'est pas une chroniqueuse. Bah on va ça bateau à tout dans votre question sans pour autant préparer une mission. Balak artiste et musicien. Qui s'injure en amaniqué bah ça bateau bah le artiste et musicien. Donc bah ça deux bateaux différents. Et puis à l'écart dans quartier latin. À l'écart. Ce qui montre qu'à l'écart dans quartier latin les lots à long quartier latin ils ont fait partie dans l'écart. Est-ce que fallait pour pas ça la plaît à Robin à Batouba Rosungete Badaju ba Gims ceux qui bateau ba bête ba featuring ceux qui bateau ba bête ba featuring ba iko représenter banze bona bango wele donc Virginie Manganga azo spéculer information au hasard la maîtrise dans côté c'est pour ça na émission nzembo le roi flyer et ça la 1 million de vues na jour moko à revoir les sous bien ba argument na oazo yana fabriqué à confiter aza produit encadré par Koffi Olomide fabriqué P parce que fabriqué na maboko Koffi Olomide nde alakisi biso Koffi Olomide nde alakisi biso fali po na miroir ala David na yeba bala ye avant na pena ndoko libala oza mama makasi fali po c'est un artiste wa na mwasi na bana na bandako ye mais ba mongo pe basi ba baye Virginie basa no misana ba ya ba vie basala ya butuko ya nini ba vie mo basala ya ba mais Virginie za journaliste a comme non responsabilité couloir bon mona ida couloir to ala ngai maniké na Koffi Olomide mais c'est l'ambassadeur donc to solo li makasi tenayebeke faut battre baloba et na gamme aye ko na orchestre na bandal abeta na orchestre ba mike na bandal ça n'a rien à faire soki ba yambi mutu abeta histoire na yendenga banda na ba place waleka alors mais quelque part batu bazolo bana ba commentaire et le ko boma presse ba bezali maman na ye na tata mwasi na ye Kisinjora. Je ne pense pas que Manik de John Tamsusu a Rosalana idemo ya koloba ke beta mi beta sol to salabo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, na partout dans le monde entier. C'est bel et moi, votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse, Mobala Litoutou. Merci beaucoup Nabino tout bolingaka chaîne Oyo. Merci Nabino batu tout bolingaka Jerry Kobetox ba vrai nanga. Merci beaucoup pour continuer à s'abonner à la chaîne Nabino Feza TV RDC mais bobo sanate mabeda dinganga. Abotabana Mapasa, Feza TV RDC et puis Vision Plus Télévision. Borozwa, Babilo quoi bien théâtre ça na Vision Plus Télévision pour continuer ko tala pour continuer ko s'abonner et puis na Feza TV RDC ba émission et puis na ba théâtre mais et puis na pesi moto ya yamboye moko mabela dinganga. La première dame de la chaîne Oyo Bambote Belé, Maman Pasteur Titi la source, maître chinois qui loya matete nazo lelo mabe, Francis Moulouba cher. En direct de Kinshasa, na sentir Francis Moulouba cher, Moutabisa Rokoma PDT ISS à $3000. Ce Rokomi PDC qui est au BBC Vinayo. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup Natania Baoso, merci beaucoup na Pepito Baoso Djogo le plus frais Yamazembe. On est de cœur toujours. Merci beaucoup na Papa Junior, merci beaucoup na Hervé Bassé, le Moninga Nangazoa, merci beaucoup na Maison Kekeleri Syria. Ya Mwalim, Ezara Pembeni na boutique Boucle Création, ya Maman Blandine Bassé, les kaka et c'est quand on a comme ça l'émission yo. Bio. Bambote Belé puis Salon 3 Serres Bambote Nayo, Nisha Bouma. Na Salon 3 Serres wana kaka. Na coin kaka ya Isangila toujours na Bandal, référence bloc au Royal Ravana Bena, bâtiment au salon, au maison d'habillement, au maison make-up ya Samuela, salon toujours kaka na Isangila wana. Merci beaucoup Nabino tout. Les gens ont bino des longues jambes bela par rapport à presse babia batubazo silika par rapport à l'émission n'enge manique de John Asso sala waza maman nae na tata mwasi nae Kisinjora batu belé bazolo bake bako voter moi na te batu yango moni le lobiso to ko senga to solo la na makamana ba protéger moi na et puis to kolobela likamu ya stade des martyrs ya Fali Poupa pas ça la intervient le bien les cas na quartier la te boti polémique. Et puis est-ce que fallait pour pas confirmation à stade des martyrs et Zali toko solo lango et puis tu ramasser moi moi makambo belé sur les canaux parce que Jerry Kobetox allo baka bien et ngaye nazole la darling love la kanona mabe maman na Darcy Misenga nazole la Clarisse Plasma mabe nazole lo mabe ma petite sœur chérie nazole la si déjà la baronne a to kabela kangate na zolelo mabe na sizingu penalty valable mon thème na yam papa na sizingu penalty valable na konzo comprendre te oh no kwa bana na yo ozo solo la te
nazolela tout le monde alandaka Jerry Kobetox mobala litutu na drapeau oyo poto ko solo la na invité na nga lelo makambo oyo na uti ko yebisa bino alors to ke na réalisation ba fongolela ngai comme ça tozwa des longues jambes ou azaka pembeni toujours ya maniqué de John. Voilà, toza déjà dans des longues jambes na plateau, déjà na annonce na yebisi bino makambo to solo na ye par rapport à polémique ezoleka et de longues jambes. Bonjour. Ouais, bonjour Jerry Kobetox, bonjour aussi na babone nyonso ya Feza TV RDC, en tout cas très ravi. Ya Rosala Awa et puis merci na babone tout bazo s'abonner aussi massivement na Manique de John Tokos officiel. Bo s'abonner massivement et aussi la kitoko makasi. Merci déjà na ya Goroti Louvozo Mami, la première de la classe, maman Neglon depuis l'Allemagne. Merci aussi na ya Willy Moucheni véritable code, mon vieux Bambo Tebele, na bébé Chico Maneke à Château Rouge, oazo telabiso depuis Château. Merci aussi na boutique d'habillement MHLMB ya Marie Hélène Linongi na bandal wana sundi mini market to genda wana to payer former au sala bien et puis resto bar et ça na avenue Londala en face à stade des Martyrs côté Pain Victoire to genda wana peto dame et au sala kitoko makasi gentika songo bourgeois mon vieux meta tout ba mutandu delix depuis Congo Metal pourquoi pas na pe sapé mbote na les boss Guilain Régie Congo Metal International et puis boutique d'habillement derrière biso boucle création maman Blandine Bassel et tout droit na bloc to wana to payer former ça kitoko depuis comment na maniqué na sentir ba contrat quel pendant pour ma vie na yo. Non, même pas. Ils ont chaque chose à son temps, donc non, ça voudrait vraiment t'en. Mais tant que il y a pas maniqué donc danger. T'es maniqué danger, danger vraiment. Pour être franc, maniqué danger. Voilà, maniqué danger. Les gens n'ont vraiment trop solo moi belé parce que ngani ngato mesana na yote. Ngana tout na ba question mo boy. O bena ezala ke biloko ils ont dérangé ba tout boni na manique de John. Boni. Ouais, Manique de John, elle se porte à merveille. Elle a bien, elle a kitoko. Na auto za na calamité, elle s'est déplacée. À quelle vitesse moi zo la démarche mo ana et vous allez bien peu pour na biso Manique de John Tokos Mobimba. Donc Manique de John ça va. Manique de John ça va na nazala mutuna mo na tuno po na ye po batu ba oloba mingi po na mais to banana na lisolo ya Prince Babia. Prince Babia lelo azo prester na Vodacom. Lelo to moni lelo Prince Babia azo prester mais championnat tour na mona ngata championnat makasi koko ya uya shungu wemba dio azawana. Lelo yo est-ce que pour yo d'abord évolution à Prince Babia ça va pour bah ici bah tu vas voter déjà tout le monde a numéro 17. Ouais, évolution Prince Babia ça va et puis je dirais déjà félicitations à l'artiste, il fait bien son boulot. Donc moyen biazoye mbayo ça kitoko makasi bah tu vas voter massivement numéro 17 lelo n'a profité bien l'occasion émission na parce que ça a plus suivi. N'a expliqué bah tout comment voter pour bah tu bazo zalana moi bah la kini ya voter. Donc pour voter, il faut faire seulement Soroza na sim Vodacom, to bato bazali banda au la Vodafone, au final étoile 42 510 10 yes. Wane kei tango ekosong sayo et retourna yo voulez-vous voter pour quel numéro? On cliquer na 1 au commis numéro 17. Numéro 17 wane ekotso ba mon Prince Babia et puis tango ko final numéro 17 et ko memayo pour na retourna yo olingo voter pour na mbongo combien? Ndeyo oko mentionner montant au Rolinga au voter et puis au voter Prince Babé aux ala bien donc bon voter massivement pour Prince Babé au sala kitoko et puis challenge déjà ils a lancé bateau tout bazana pour ça soutenir Prince Babé à tout ça on a des missions tout l'examen on a Manique de John Tokos officiel bobengi na numéro nanga plus 242 plus 243 pardon 90 69 092 17 ou on a eu des longues jambes pour la kokota na challenge et bateau baotinda ba vidéo comme fali pour passer là qui Fabrice Maïs soit sali bateau tout peut balimba sala challenge ya bongo botinda on a numéro na PC aux ala bien makasi. Voilà, Prince Babia a presté bien. Ah, on a des longues jambes. Ils ont presté bien makasi, mais quelque part, batu bazolo bana ba commentaire et le ko boma Prince Babia zali maman naye na tata mwasi naye kisinjora. On dirait c'est comme si bazana souci à moi na wana te. Ba émission o bazo sala. Nazaki na ser nanga Manique de John. Alobi nanga Jerry na tiki be émission na protéger moi nanga mais na moni azole kaka be émission. Au moins quelque part ils ont bazo bundisa moi na bango moko. Bon moi de ma part na oloba nazomo na place au bango bazo bundisa moi na te parce que Prince Babia c'est un artiste et musicien qui sinjo ana Manique baza bato balobela artiste et musicien donc baza deux bateaux différents. Et puis Prince Babia na carrière musicale naie je ne pense pas que Manique de John Tamsusu arosala na idemo ya koloba ke beta mi beta sol to salaboy pour Prince Babia c'est un artiste né na utu ebisayo c'est un artiste et musicien azo sala carrière musicale naie et puis Prince Babia za musicien famille na bangote Prince Babia musicien ya influence ya tata moi sina mama obi ke bazali kolo comme la bango zali kolo makasi
tala na ba commentaire mona ba tumanga oloba ngana moni place o te bat ba sangisa prince ba na manike to na kisinjora ba sangisa ka ete ba sa prince ba libanda ya makam na bango po prince ba za artiste et musicien azaka musicien ya maman na papa te azaka musicien ya population to ya ba fan o balingaka ye. Moi je pense que bato baza na motema ya ko soutenir prince babia ba otala manike na kisinjora te ba otala carrière ya prince babia et puis bato il faut batika na relève ya musique congolaise et ça artiste et musicien o baza ba compétent. Comment on a déjà Prince Babia, c'est un artiste compétent. Ou à la musique, à Koffi Olomide, à la musique, à Werrason, le roi de la forêt, à Papa Chéri Jibem Piana. Donc ça veut dire que Prince Babia, c'est un artiste musicien. Mouto, toi, ça a posé à voter Prince Babia, à la Kissinger, à Tomanikete, à la carrière musicale. Il y a Prince Babia. Congolais, peut un sentiment. Bon, moi je pense que Congolais a un sentiment, mais Congolais pas na moi coup d'œil. Ça veut dire vie de loin. Congolais atala vraiment musique atala que moi na on nga zo yemba boye akotika la peine héritage mo ya musique et ça la que to revivre la musique ba taboulé qui c'est njora lelo ça na problème na la team wa to mona même sous ba spiritas ba se méfier muke na revoter moi je pense que ba spiritas ba se méfier te na revoter Prince Babia parce que Prince Babia à l'écapé na Timwata. Le héritier Watanabe a beaucoup de soutien. Il y a repris sa Prince Babia parce que a soit chance il y a former. Pour Prince Babia yemo Prince Babia yemo lo bango mutalaxé ko simba micro c'est Wata. Ils ont fait partie déjà de la vérité. Mais tout le temps, on a la Vodacom, on a aussi ma micro, on a l'accès. Et ça la paye bien, ils ont l'accès vérité artiste. Donc, héritier Watanabe Motona Tembe, assez la bisope vidéo, et ça l'a vraiment bien fort comme héritier. Fallait pour pas aigle nenga sali, Fabrigas Maïs nenga sali. Bah Watanabe peut voir ça là, on peut pas l'accès, bazo compatir na bolamu. Il y a moi na mo boyo, on peut besoin chance à quoi encadrer. Mais manique vidéo circulée na Verambo. Est-ce que Verambo a limité maniqué? Bah vidéo ont circulé. Moi je pense que Verambo a promis de maniqué. Bambo Tebele na Koffi Olomide, ambassadeur culturel na biso auto sala nzembo ya IGF et sali kitoko fort ils ont circulé tout ça la bien. Koffi Olomide na Manique de John bana promis te. Bazana ba mes attentes mais bana ba promis te. Pour Koffi Olomide za koko ya bananaï. Aza papa Bokilo. Olimbisande. Alimbisa est déjà Kalaza na promenade été. Bref année bon moni ba vidéo ont circulé na Vodacom best of the best toile na les Rambo Koffi Olomide Agbada mais c'est l'ambassadeur donc les gars qui bien ba solo li toile na couloir bon mona na couloir toile ngai maniqué na Koffi Olomide mais c'est l'ambassadeur donc to solo li. Makasi. Tenaebe que faut battre baloba et puis to sala qui on po battre baloba. Et puis plaisir na biso c'est que Koffi Olomide as artiste et musicien Mutema Munene. Olobi? Molingaki batu. Tolingaki batu baloba ke maniqué bazonga na bona papa Bokilo na ye. Tolingaki batu baloba bongo. Mais batu wenge pe ba tenir rigueur trop na maniqué. Ba tenir rigueur na ndenge afingi bango. Non, bazo tenir ka rigueur makasi biloko wana pe yango tozo banga kaka tozo banga. Non, moi je pense que ba fait na biso ya wenge, il faut ba pe sa Prince Babia chance parce que aza artiste et musicien. Aza moi na artiste et musicien comme moi na bango. Ça veut dire Prince Babia aza moi na papa chéri. Aza moi na le roi de la forêt, aza moi na Maïso Fabregas, aza moi na Fali Poupa, aza moi na héritier Watanabe. Ça veut dire aza moi na artiste et musicien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc artiste et musicien baza ba soi-même mais pas Prince Babia. Ça veut dire il faut pas ça ba vidéo, ba tindika moi na bango akende de l'avant et au sala bien. Voilà, toi qui est dans lisolo ya Kisinjo kanenga lobi ya opekisa manike atika koloba opekisa moi sina tika koloba. Au moins que quelque part pe que Kisinjo a comprendre que koloba manike oloba to ye pas oloba et ko bebisela moi na carrière. Bon normalement Kisinjo aza mobali ya manike ezala kwa mobali ya pekisi moi si musala. Donc soka pekisi moi si na musala moi sina za na droit ya koyoka. Je pense que Kisinjo abulaki pe bien apekisa no moi sina musala o po musala o en tout cas ezo mema ba conflit fort et pas moi sina. Baro bomele moi sina. Conflit pas moi sina même ba conflit pas moi na. Et pas moi na te. Et là toza la poste ça va voter. Na il est tinga nazo voter massivement. Na uti ko yebisa yo ba guerre ya manike to Kisinjora et ko affecter Prince Babia te et ko taper pas Prince Babia te parce que Prince Babia c'est un artiste et musicien. Alors ça la musique. Alors ça la musique. Il y a aussi la musique. Voilà, c'est que to kangi parenthèse on to kangi si je na Prince Babia na habité, je crois bien le bi que aux assir na Prince Babia lelo na lobi to mon abimi super star. Normalement, azo faire partie de la star ya compétition pour star ou aza plus que Prince Babia wana zate. Star na bango wana star. Kongo ya shungu. Prince aza star. Kongo ya shungu. Prince aza star. Ba ser na biso. Prince aza star parce que abotami na art wana na nzoto. Koko ya sungu wemba dio ezake abotami à travers ndeko ya papa wemba mais Prince Sigo abotami na libumu ya artiste et musicien d'abota et puis Prince Babia ana makila ba star père na yemo ona no
baka star mère na yebo kaza star. Donc ça veut dire que Prince Babi a star parce que Vodacom best of the best ba sala na bango ba compétition mais ba comprendre que ba sali siko ba ko Prince Babi ba ko tsambongo par rapport à moi na mani ba zo ko tsambongo ba émission bongo beto yo na bisa yo invité surprise il y a Vodacom best of the best troisième prime et les maniqué de John maniqué tonga mati na podium il y a Vodacom a comprendre que on a tous en affaire na star star de Télémi. Au moins, on a le ministre qui presse à Bimi Superstar balobake. Tricage te. Maman na star, papa na yebe, babi andonga tata na mususu. Koko na ba konfio lo bida star. Tata moi si na star. Tala auto lo papa a biso leki papa bango et kangi internet. Donc ça veut dire que bana ba mo va répondre. Bana ba mo a dire. Papa bango leki papa na bino. Na mo makambo ebele ya mabende bango. Bon malheureusement papa a biso ambassadeur culturel. Et puis papa na biso migolo balmen de balmen. Hey tika. Père alata ibouti mojo na bi père faut que na plao habiter longues années chauffeur on monde d'amour. Bien merci papa. Voilà, merci beaucoup. J'espère que notre émission ça la plaisir na kenkeleri Syria. Il y a mwalimu quoi. Moi kombo échappé quand na isangi la wana na kenkeleri Syria. Pembeni pekara il y a boutique boucle création, il y a maman Blandine Bassel et puis à côté les sous sœur Nabiso Samuela maison make-up. Donc au pousse ni soumuke salon 3 serres. Salon 3 serres. Donc 3 serres mobo basa il a bino salon donc ni chabouma moi si ambinga pe ate ya zawana to continue sujet stade des martyrs il a fallu poupa stade des martyrs a fallu poupa créer ba problème entre Fali na ba viena wenge na ba petit na ye na ba ndeko ba o ba sana promotion moko et créer ba problème est-ce que stade des martyrs il a fallu poupa mutu mo bisenga na zo mono ndie tricage ko zala wana ndie Fali asa na risque ya stade. Bon, moi je pense que Batoufa on l'a fallu pour pas libanda ya polémique na baviena ya wenge fallu pour pas respect trop baviena ya wenge asa na respect à l'égard ya Jibem Piana ya le roi de la forêt ya bango tout bazana ba le makaba Didier Masela dire na nini ba dire ya fallu pour pas et ko léser batouté ozomona batu bazo interpréter ba dire ya batu mabe fallu pour pas auto ça l'émission batuni est-ce que quartier latin question mo ba jarwana fallu pour pas alobi eza parmi l'orchestre on a les cas. Mais tu vas interpréter en mabé. Fallait pour avant ayer battre le podium. Avant ayer bandenge ba kota na gamme. Ayer ko na orchestre na bandal. Abeta na orchestre ba mike na bandal. Ça n'a rien à faire soki ba yambi mutu abeta histoire na yendenga banda na ba place o aleka. Alobi ke aleka na quartier latin et créer débat. Ba créer un débat et on a zo interprétation maloba. Alobi aleka na quartier latin. Aleka na quartier latin. Aleka. Ce qui montre qu'Aleka dans quartier latin, Lelo à Longa quartier latin, ils ont fait partie dans Koleka. Aleka. Aleka. Koleka dans quartier latin. Aleka Koloba qui Aleka. Mais Aleka parmi ma place au Yatambola. C'est là, pardon, na monite comme mesana. Fali pour pas produit fabriqué par Koffi Olomide, oui ou non? Produit fabriqué par Koffi Olomide, on a la Koloba, Aza Mutoyo, Fali Koffi Olomide a pesa. Ba coaching nation mais aye ko la déjà chant orchestre bandal abanda ko yemba dans orchestre produit fabriqué par Koffi Olomide abanda ko yemba dans orchestre ya bandal batu bazolinga Koffi Olomide azala léser na ba propos ya Fali orchestre aza produit fabriqué à Koffi te aza produit encadré par Koffi Olomide fabriqué P parce que fabriqué na maboko Koffi Olomide nde alakisi biso Koffi Olomide alakisi biso Fali pour na miroir Koffi Olomide alakisi biso Fali pour na miroir mais azalaki na ba talent latin ba orchestre miki kasi on a lobby tellement boye baraté yango na histoire ya zo rencontre ngo alobaka na leka pe na ba talent latin ingratitude de comme ya to revenir sur la question autour de qui paka kokolo désactiver ma baie to revenir na question autour nga fallait pour pas na ba problème tena ba viena ya wenge parce que a respectera trop ba viena ya wenge ba tunde bazolinga ba kotsa ye na problème na ba via wenge o ye guta souhaitera ngote fallait pour pas annoncer concernant Stade des Martyrs si je me trompe pas 8 mois avant wenge epesa biso date ya Stade des Martyrs donc ça veut dire soki to koloba en termes de Golanda Muninga ezaka wenge nde balandi fallait pour pas na Stade des Martyrs pour ye déjà milobela ki avant 8 mois fallait pour pas asali interview alobi wenge landi fali maintenant ni aloba ki liboso mutalobaki liboso nani mais mutalobaki liboso mais bato
bakokisi rêve wana ya bato bakokisi parce que eza na date oyo bango balobaki Fally Ipupa alobaki le 29 septembre octobre pardon le 29 octobre na stade des martyrs le 29 octobre yango okala trop tete kasi bato babeti mpe avant ye kasi bato babeti avant ye mais baannonça yango après ye après osala nini akorenverse stade des martyrs on eza badire la esika na komomona Fally Ipupa concurrence loyale eza concurrence loyale concurrence il faut eza loyale na miziki bavie babeti Fally Ipupa abeta na miziki Fally bavie na bango mosola fo bato bayebisaka ngai kotangatanga komba wingi te omoni bato bazolinga bakotisa Fally na bagere alobi ona monoko na ye atangi komba wenge te alobi bavie ebele bakoma kosola fo bavie ebele esala kwa papa biso aleki papa na bino créer débat alobi bavie parce que wana selon yo eza nani mais wenge o banda kotune ba question nango ngana omona bino bolinga bokotisa Fally na so te ye moko Fally kakiva kokolo wana ngana oyebi so ke désactiver mabe pesi Fally pena Fally komo loba la misusu auna ngana komo mono ndire moi ki mona malamu komo lo soki muta sali yo promotion te il faut yo mo misalela Fally Ipupa amona bat balobelaka bien te c'est pour cela tout oyo azo souhaiter ye moko pa lobaka makambo na ye amisala ka promotion a déborder te azo loba vérité o ezo bi mal interpréter na mato ya batu batu nde bazo interpréter o mabe interprétation de ya batu yango tozolo ba interprétation bat bazo interpréter mabe Fally Ipupa lobi rouge bon ba commission au blé donc stade des martyrs a Fally ekozala et peut ozala plein à craquer est-ce que Fally Ipupa kosala plein akobenga batu baya kosungete badaju ba Gims soki bato babetene ba featuring soki bato babetene ba featuring ba eko représenter banzembo na bango wele mal mais ayembaki na bango place ndeti ya daju batsanani nata place le roi ya R Kelly batsanani otangi pe kombo daju Virginie Manganga lobi Fally Ipupa akendaki ngamba badaju abetani na mir azongi azongeli luketu azongeli kimongo me bamongo pe basi babaye Virginie basa no misana bango ya ba vie basala ya butuko ya nini ba vie bango basala ya ba butuko mais Virginie aza journaliste a comme non responsabilité alanda vie na ye babala ye avant na pena ndako libala oza mama makasi Fally Ipupa c'est un artiste waka na mwasi na bana na bandako yeti na ba age na wana zaka na mwasi na mobali te na bana na pale nganga zaka na mobali te na mwasi yo ya wapi bango baka na mibali par correspondance Virginie kutala bima ma mibali te répondre na oya lobby na ko répondre na oya lobby te parce que c'est pas une chroniqueuse bango baza bato atuna ba question sans pour autant ko préparer émission balaksa émission pas héritier atuna na ba question ou azana maîtrise na ngote c'est non pas nani héritier Watanabe a ebisaki qu'il faut préparer émission. Donc ça veut dire que ba na émission ala lene na hôtel na mobali après a émission. Azwaki ne temps ko préparer te. Wana nani wa? Lalité. Muto ozotanga komboti. Virginie Manga. Azwaki temps ko préparer émission te ala laki na hôtel tongo etani ya sokoli mbamo. Une élection qui ala lene na hôtel. Parce que après préparer ba question te. Soit les olele na parler alinga koma. Mais alobi ngo penga na moni a critiquer des musiques a critiquer pena Fally Ipupa ya personne. On critiquer Fally Ipupa ndenge nini? On critique la musique à Fally Ipupa ndenge c'est un artiste oyo azaka nominé à chaque temps no raté mozali azorangote akede ya combien de fois na Afrima olobi Afrima batu ba comprendre te Afrima au revenir nga sune loko na expliquer batu Afrima eza composé na ba anglophone batu basoango raison na bino ba artiste francophone de bolo babongo yo mona artiste francophone belé nani ndazongo kasi po bozwa katete artiste francophone eza constitué par anglophone ba pays o balobaka anglais biso toza pays o tolobaka français ba francophone eza pasi poto tozwa iloko wana parce que banda ba francophone na bazongo on est bena azongo te bato balobaka français na bazongo te on a vu que Cameroun est à deux parties anglais na on a lobby ba pays o balobaka français na bazongo te na bazongo te bato balobaka anglais quand bazongo mais quand même Virginie Manganga a sali loko ça sali révélation moko ya bien parce que Fally Ipupa to mona ki a comme ko s'intéresser na ba likolo ba nini azonga ndenga zongi pe na luketu marqué ba bien comme mono eza vision d'aigle vision d'aigle aigle nda réfléchir à loi Fally c'est pas au hasard ami pesa kombo aigle ça quand même mon question na retour na yo ça quand même une vérité ngana lobaki on émission na Fally Ipupa beta MO de vie na jour moko kala quand même ne loko Virginie Manganga lobby abeti malgré akimi kuna azongi abeti 1 million de vie na jour moko 1 million de vie za bat ba votango et puis ba fan ya Fally bazari belé plus de 1 million
donc pour ça, 1 million de vues, il y a un problème. À ça, on a na YouTube. Mais cette fois-ci, il y a combien de temps? Il y a combien de banzembo ebele? Na chaîne na bango papa. Banzembo lo a flyé et ça là 1 million de vues na jour. Mais déjà to bina banzembo so uti ko bimisa et comment qui va 3 jours. Na personne exemple banzembo lo a flyé et ça là 1 million de vues na jour moko a flyé. Donc ça veut dire Virginie Manganga, c'est pas une chroniqueuse. Donc Virginie Manganga a spéculé information au hasard maîtrise dans côté. C'est pour ça que l'émission de le roi flyé et ça là 1 million de vues na jour moko. À revoir les sous-biens argument na oiseau yana. Bloqué. Bloqué na so. Bloqué banal. Le monde est bloqué. A bloqué banal. Même nos aînés bloqués. Même le les aînés. Même nos aînés. Ya wenge. Pourquoi ba aînés ils ont ça la ciblé na wenge. Bozo banga makasi ya. Bozo banga ni. Na okangota mula eki tosi lesi. Tosi lesi. Ça l'homme tout passé. Même nos aînés. Même nos aînés. Même nos ennemis. Même nos jaloux. Ah, le jaloux ça va, mais les aînés. Mais aînés pas cause à jaloux. Aînés pas cause à complexer. Il y a beaucoup de aînés dans la musique congolaise qui sont complexés. Voilà, merci beaucoup. Na Congo Tamulaïte, Nabi Moussa les Ebele. En tout cas, Bedachou, Kiré, Bedachou, Nazolela, Mabe, Telemisa Ngalobi, Mabe, Kiré, Bedachou, Nazolela. Voilà, voilà. Il y a solo où tu es sanga Virginie Manganga Balaté. À Balaté, ça rappelle à mon até. Tu es sanga tout à l'heure, il faut bloquer même nos. Il faut bloquer même nos aînés, même nos jaloux. Pour aider Moussou pas cause à complexer. Et puis le stade des martyrs a fallu et qu'on a la renverser. Naïb ça au stade des martyrs, il y a plein à craquer dans le 29 octobre, il va y dans le stade des martyrs. Ata bengi batba côté là, ils abatu oyo, asalena bomba featuring. Voilà, bomba de la banane. Merci déjà na Yomoko, Jerry Kobetox, numéro za plus 243 90 69 090 17. Plus 243 ya Willy Moucheni 90 69 090 17. Toi nous de longue jambe. Votez massivement numéro 17 Prince Babia Okomi étoile 42 510 DSIS au côté on a pour voter massivement la Prince Babia. Bata poto ba voter uniquement sur un SIM Vodafone à voter. Abela dinganga. Votez, moi Nabi. Votez Prince Babia massivement au Salabien. Donc merci beaucoup na batutu balandi biso, merci. Naya Willy Moucheni véritable code bébé Chico Mannequin Château Rouge. Donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était des longues jambes. Auto Kenarane Pena, vraiment, Dio, Auto Kenarane Pena pour nous la vérité. Au moins, attends, avant d'en moutou solo, la ratolia, la plateau, en tout cas, tu remets sanaté. Donc, on a des longues jambes à supporter. On a bon, on a supporter. Merci beaucoup, Nabino Toubolanda Biso. Depuis partout, et Sika Bozali, a commencé par la première dame, il y a chaîne Oyo, Mama Bella Dinganga, moi, c'est un Windows sans microbe, dans Londres. Yebiselanga mama passer titi la source ata la pe bakoto yo bakoli na zwa kité daninzi la na yebite soka zongi na dible to azaka rabiso na kini awa na pesi mbote be na boutique boucle création sika to sa l'émission ya mama Blandine Basele bio Yaya Hervé Basele Yaya Junior Basele Tanya Baoso Yebisa Pepito Baoso Djogo les prix frais ya Mazembe. Donc Ata la Pécoto, sans oublier mon directeur à cabinet. Donc Béni quoi. Donc il y a et puis Astrid gérante, il y a boutique Oyo. Donc Azawana, Aoyambabino, Pepele, Biloko, bien. Merci beaucoup na Kenkeleri, Syria. Il y a ce frère Nabiso Mwalimu. À côté, il y a boutique boucle création. Et puis maison make-up, il y a Samuela, Pemeni, on a salon les 3 serres. Donc salon 3 serres, Bambote la bine belé. Et make-up Samuela. Et puis salon 3 serres. Donc Kangama quoi. Merci beaucoup Nabino tout bolanda ki biso na Feza TV RDC. Bobo sanate mkolo chena bota bana mapasa. Feza TV RDC puis na Vision Plus. Ce que l'émission bozyango ah c'est que bozongo pe kuna na Vision Plus télévision. Quant à moi, botika la toujours branché na chaîne Nabino. Tokutana la prochaine occasion. Bye.